Jidieta nalobaki nakolela lisusu te Michel Lelisinga vraiment najiraki nakopolela. Merci na ba fanatique tout ya Bidor TV ya baba Bijou Bidor et pour Allemagne babe maman na marque maman na Blessing babe mission na bino bolinga ya kitoko babe promotion des stars veut dire que promotion des stars ya moye babe makambo soki za chaque samedi grâce à maman Bijou Bidor TV ne biso neto salama olingi biloko ne salama quoi aux artistes peintres, artistes carolais, aux artistes musiciens, aux artistes comédiens veut dire que awa nena Bidor TV makambo ezali netika kana film veut dire que check suivez émission. Bonsoir, bonjour na mutu nyonso oya kolanda émission na nga na mukola lelo nga ndikola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or ka nde na loba se bo moninga boseki mama Bijou d'Or amemeli bino nouvelle moko ya malamu. Lelo vraiment na yeka ko présenter bandeko na nga mibale balobi mama Bijou mekana nukolobela makambo na biso to salaka parce que biso to za ba star. Mama Bijou d'Or nga nazaka apona bino. Na mutu nyonso tout okozala besoin ya mama Bijou asalela yo likambo ko hésiter te contacter Bidor TV na numéro na nga na tsaka wana na kosalela yo likambo kaka ndenge yo kolinga. Mama Bijou d'Or asala ba publicité, mama Bijou d'Or asala émission ya promotion ya ba star o mingi ezala samedi mais comme peu na koyi kotia yango lundi na koyi kotia yango mardi na koyi kotia yango mercredi selon ka nde nini motema eza kotinda. Mama Bijou d'Or nazana émission na nga ya ba amser soko luka na yo libala contacter Bidor TV na kosalela yo émission na yo ya mobimba oluka mwasi na yo esika azali ou bien mobali na yo esika azali. Mama Bijou d'Or alobaka libala balukaka so moni place au vandi ozozwa na yo chance te tenter Bidor TV sala vraiment émission tindela mama Bijou d'Or cassette mama Bijou d'Or koyeba ndenge nini akosala pona yo. Makambo soni ezala lisusu te parce que mutu ya mutazo kipe vi na ye. Mama Bijou d'Or abeta masolo oyo ezopesa ba conseil ozala lisolo na yo ozala besoin mama Bijou d'Or abetango ko hésiter te luka Bidor TV abeta lisolo na yo ndenge ka oyo kolinga. Mama Bijou d'Or masolo na ye mingi ezala ka ya ba conseil na sala ba live soko lingo participer na live nanga opesa lisolo na opesi lisolo na yo moko okoti pona omeka ko expliquer bato ekozala malamu makasi. Si vous avez besoin de mama Bijou d'Or face à face, tout ça la émission mama Bijou d'Or azali sauf que la vraiment émission va problème parce que na mona ngo vraiment ça ngo na goûter. Mama Bijou d'Or ça la makamebele mama Bijou d'Or alambaka na laksa ba recette oza ya ba mindele oza pe ya batu mwindo. Na mutu nyoso zota la vidéo na nga soko s'abonner na Bidor TV naza ko inviter o s'abonner na Bidor TV o kozala jamais dessus parce que vraiment presque makamu nyoso tout mama Bijou d'Or atiaka. Mama Bijou d'Or asalaka mama Bijou d'Or ateka ba terrain oza besoin luka soko luka kandaku ezala ya kosomba ezala ya ko louer contacter Bidor TV mama Bijou d'Or na ko conduire yo malamu to somba terrain ou bien to somba lopango ou bien ofutela mutu azana Congo ou bien à partir ya Poto. Donc vous avez besoin de sous ya moi place mob au quitter la ka olalaka contacter Bidor TV aza vraiment la solution makambo na nyonso tout makambo bandako vraiment côté wana donc bisoto kanga masolo. Donc contacter Bidor TV aux ala jamais dessus mama Bijou d'Or ça la vraiment makambo belé publicité na yo so vous avez besoin les karango kaka mikolo nyonso tout na Bidor TV solo na nga donc na bata kotia ba publicité na yo mama Bijou d'Or senga na vraiment bon te za la ka reconnaissant. Donc tout partager la vidéo biso mibale tout ça la moi makambo biso mibale o mama Bijou d'Or asengaka yango wana. Donc lelo vraiment na yeko lakse bino ba star na biso mibale. Donc nazoti la bino ya liboso bon nazonge la bino na website bino soki star na biso azali nani star na biso alingi nini star na biso sala musala nini. Donc vraiment botala star na biso après mama Bijou d'Or azonge la bino. Bonjour. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment. Je vous fais cette vidéo, vraiment je suis à la maison. Je suis votre artiste, La Rousse. Dans le cadre toujours de la promotion des artistes, comme notre souci, notre préoccupation, c'est d'être partout
partout vraiment. Et c'est pour cela on veut toujours aussi être à la page. Et je fais ça pour ajouter dans mes connaissances, dans mes contacts, toujours à l'esprit de l'art, ça nous fait du bien. Et que ça, la yo, atana musika to na pembeni, to solo lara, pour tout raisonner kaka art. Et logo ninto yo sala, ya malamu koleka lisusu parce que na musala nyonso eloko tolukaka ezali niveau. En fait, niveau oyo toza nango lelo lobi eleka ya lelo. Donc soki lobi yango tokomi kosala makambo oyo ya kala na biso eleki, c'est que niveau na biso ezobakisama te. Soki niveau ezobakisama, donc c'est qu'il faut tout avancer. Vous savez, quand on fait l'alphabet, nous commençons de A jusqu'à Z. Or, A est la première lettre de l'alphabet, donc le numéro est le numéro 1. Maintenant, si on commence à la 26e lettre, de l'unique na C, donc même dans le salaire à bon, donc vous devez toujours aller de l'avant. Il faut qu'on matara. Donc c'est ça, je suis là. Si vous voulez me contacter, mon numéro c'est plus 243 89 53 60 157. Plus 243 89 53 60 157. Là, vous allez me voir sur Facebook. Si vous voulez m'écrire sur... Et là, vous allez me voir sur WhatsApp, le numéro que je viens de donner. Maintenant, si vous voulez m'écrire sur Facebook, vous écrivez Roussel Mbila, vous allez me voir et puis on va causer Kanaka Damusala. Je suis là. Je vous salue tous d'abord. Et je salue maman Bidor. Et je sais que Bidor TV, c'est pour la promotion des artistes. Et nous sommes là parce que nous aussi, on a besoin de la promotion. C'est pour cela que je suis ravi. Je suis ravi de vous connaître déjà en avance. Pendant qu'il n'y a encore rien, il n'y a que d'abord le vidéo. C'est le vidéo qui va nous mettre en contact. Donc c'est ça. C'est pour cela, comme il faut commencer avec le vidéo, moi je le fais déjà. Mais moi je vous attends les retours de ce que je suis en train de faire. Merci, portez-vous bien. Bye. Bonjour à tous. Bonjour partout où vous êtes. Dans les 5 continents, je vous salue. Et je salue notre maman Bidor. Bidor TV, je vous salue en passant. Donc ça, c'est votre artiste Mbila, la rousse. La rousse. Donc, je vais beaucoup plus parler en bilingue pour que les messages passent correctement. Et puis, na batnos bako Barlanda. J'ai commencé l'art depuis longtemps. Bon, de dire que non, peut-être il y a une personne qui m'a étiqueté de faire l'art ou être idole ya mutumoko là, non. Mais il y a des gens qui m'ont donné le goût de faire ça. C'est, je peux dire, Papa Tito, notre président Botolero, que je lui salue aussi. Des fois, quand je les regardais, et ce qui m'a amené dans ces domaines. Bon, on voit ça, je fais mes études, je finis à l'IEC, je suis marketeur. J'ai d'autres choses que je fais en dehors des arts. Je suis arbitre de football, mais je suis un peu pensionné de l'art dramatique. J'aime ça tellement. Je sais que je fais. Je sais que là où vous êtes, peut-être vous avez le temps de me regarder. Vous me voyez autrement aujourd'hui aussi, autrement, mais c'est toujours moi. Bon, dans les films, nous faisons beaucoup plus par rapport à Nenge, idée à filmer, il y a rôle au Bapesio. C'est ça, peut-être ça ne nous permet pas aux Alalkakaloleng, non, parce que le théâtre est sa définition, mais c'est que la définition, nous sommes habitués à ça d'habitude.
Je suis là dispo à votre service pour ce qui concerne l'art. Je suis artiste comédien. Kozala papa, tout kozala moine. Tout ça je le fais parce que je suis déjà dans le domaine. Comme mon vieux, toi banda idéologie katinangai au nom de papa Ibutu, je lui salue aussi. On a benaza vie nanga mon thème. Après ça, on a chance de là. On a benganga ba kombo ebele, lui m'appelait soldat. Quand il m'appelait soldat, apparemment il ne savait pas que mon nom c'était d'abord Mbila, mais lui m'appelait soldat par rapport à ma façon, dans l'esprit de l'art que j'avais. C'est pour ça qu'il m'appelait soldat. C'est un petit soldat. Lui m'appelait comme ça. Non, on a des Mbila, donc kozala Mbila, na soldat où il y a un peu na, ils ont logo moko, des logo moko. Et puis actuellement je travaille avec Lava. C'est lui mon encadreur. Il m'a tellement beaucoup montré pour ce qui concerne l'art. Et aujourd'hui, ces derniers temps, c'est d'ailleurs moi qui commence à diriger maintenant les tournages. Il y a dernier tournage que je viens de faire, c'est moi qui dirigeais. Donc il m'a donné encore de plus par rapport à ce qu'il m'a donné avant. Donc il est maintenant calme, même il voyage aujourd'hui. S'il me dit de faire quelque chose, je vais faire ça comme il m'a toujours montré. Donc, Azam Mouto Penana Landara, conseil, parce que c'est un homme très intelligent, je le suis tentativement. Il m'a aussi montré, il a ajouté dans ce que j'avais, à Mingi. Mais je sais qu'après avoir couru Ganga, vous aurez peut-être besoin de me contacter. Je ne sais pas où vous êtes. Moi, je suis à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Donc, je suis maintenant dans la capitale. Si vous voulez me contacter, mon numéro WhatsApp, c'est plus 243 89 53 60 157. Là, vous allez peut-être m'appeler sur WhatsApp. Je réponds plus 243 89 53 60 157. Maintenant, si vous voulez me voir sur Facebook, vous allez écrire Roussel Mbila. Roussel Mbila. Là, c'est sur Facebook. Donc, je n'ai jamais aussi vu Roussel Mbila. Donc, quand vous allez écrire seulement Roussel Mbila, vous allez me voir que celle Roussel Mbila. Donc, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Vous en posez partout, vous allez sur Bengingaï, la sympathie, c'est ma façon. Donc, le plus grand problème, c'est de se comprendre. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Muto yokinga obela. Nzamba obikisa. Muto pa yokinga na problème, solution problème ne peut kozwama. Parce que les kambo moko te yaka sans solution. Nalinga bino mingi Nzambe apambola abatela biso apesa biso mikolo ebele poto kutana to sola susu makambo mususu o etikali. Au revoir. Ok, bon, moi, notre star na kombo ya Larius Mbila. Mama Bijou d'or na pesa bino numéro à notre star et puis na yebisa bino musala nini asala ka bino moko bomoni bino moko pe boyoki mais Mama Bijou d'or pourquoi pas nakobakisa moi mukie po na yebi eloko nini notre star aza koluka. Numéro na ezali code à Congo 00243 RDC Mboka Kitoko 89 53 60 157. Mama Bijou d'or abandeli 00243 89 53 60 157. Numéro à notre star na kombo ya Larius Mbila. Notre star asala makambu ebele, notre star asala théâtre, bon ni musala na théâtre ndenge ezali kitoko. Notre star asa vraiment capable posa la mutu penza o eza ko sala mutu na eza na mayele ebele. Notre star akoki ko sala yo film akokomela yo film. Notre star asala bagag.
Notre star asala vraiment makambu ebele aza vraiment na tala ayebi musala nini oye azali kosala mutu nyonso tu ozala besoin ya ko contacter star na biso na kombo ya Larius ko hésiter te contacter star na biso azawana azozela ba appel na bino aza kozela ba soutien na bino ba star na biso bazala na besoin kaka ya aide baluka ba producteur baluka ba manager baluka batu babenga bango baluka batu bazongisa boye parce que bazosala ka musala oyo eza kosepelisa biso oyo eza kosepelisa mboka na biso Congo. Notre star na kombo ya Larius Mbila azozela ba téléphone na bino avandi wana vraiment azozela ba téléphone na bino numéro na oyo eza numéro na ye ya WhatsApp. Donc, ce qu'on a un appel normal au Kozoye, ce qu'on a un appel à WhatsApp, parce que ça tout le temps la ligne au Kozoye, notre star na kombo ya Larius Mbila. Donc, notre Larius Mbila, bon, on a théâtre nae, aloba français kitoko, aloba lingala kitoko, en tout cas, ça là très bien. Maman Bijou d'or, quand on a le commentaire et belé, ça l'a bien été. Contactez notre star na kombo ya Larius Yomoko, oye baba vérité, moussous, autant sous Maman Bijou d'or. À l'obité. Donc, nous avons passé sous notre frère, notre star. Boy mona, boy yokaye, oya memeli bino. Après, Maman Bijou d'or nazonge la bino parce que on est à musala nanga. Nga nazana puna ba star, nga nazana puna ba célibataire, nga nazana puna ba marié, nga nazana puna bana, nga nazana puna ba maman, nazana puna ba papa do naza oya bino. Notre star yeyo. Merci na ba fanatique nyos tout. Ya Bijou Bidor TV Bidor Mosi ya mama Bijou Bidor de Pralman. Babi chaîne na bino bolinga Bidor TV pe émission na bino moko bolinga Bidor TV. Ya promotion de star ya ngo elingo banda kwa. Babi awa toza bobo mono to laksa eza artiste musicien animateur ya leader Nego Di Maria watu je mukamate. Toye kozwa annonce parce que tozo bango pena kala bazaki pena kishasa te bazaki na voyage bato beta conseil libanda mais siko toza na yemoko chef d'orchestre ya leader Nego Di Maria Mbeya. Bonjour artiste na biso watu je mukamate madesu. Ouais, bonjour artiste Azimaki, bonjour ma Bijou Bidor Mose, bonjour na ba fanatique tout dans le monde entier au bala na biso na minute. Oui, malgré Bidor TV kala et ali susu awa na ndako na mais biso to la raté ndeka balobaka biso toza likolo boîte noire. Veut dire que toza kaka bakati to la li mais to la lité ndenge ni voyage passé comment bana poto bolinga baye baloka ba Marlène Kachama ba sugar bébé formidable bali baye bakende ni voyage le kende ni bono beta na ba Congo nde toyokaki voyage comment et passaki comment. Ouais, en tout cas on peut sinon triple pixel love show par Popi monter ma chérie Caramel la baronne. En tout cas, voyage les kitoko na pesi bana Congo central et tumbote to betaki na matadi to beti na bomba to beti na mwanda bandulo les kitoko en tout cas mambo les kitoko en tout cas accueil na habité to zonga kaka lendi ya moni singa na pa ma Bijou Bidor ko bana poto ba tuna na deso zo mwana te en tout cas na za ma Bijou Bidor na za eza chaîne na biso eza émission na biso on a pesa toujours information. Artiste na biso watu je madesu mukamate artiste amune na mboka oyo. D'ailleurs, voyage passé kitoko to mona ki ba image et cas pena en tout cas na kitoko na elenge en tout cas artiste décembre yango na ebité loko ezate bobini sabatu to zaka to bina ka Cécile Senga to consommer ka na terrain to comment rien ça passe Cécile Senga boza dans salon la boza maka boza pena 4 minutes wanga na abimisa ezo ya ngokala to bana poto bomona ka na yasu no benga ka toujours caméra na bijo ko ya na pesa numéro na pesa na jour na 4 minutes ezo bima ka te décembre pour bina en tout cas bo c'est pas trop na liba c'est je ka bilele moi na bouvera biso boketu premier na pese ba moto na Belgique ba tout en tout cas belé en tout cas ba aller la madesu ozo kana te mais 4 minutes zo ya décembre en tout cas bobina bina lika tenir to bini ça déjà. Ouais, merci pena watu je madesu kama telobini na bana poto ba Hollande partout dans le monde na Bidor TV. Ouais, bana poto na sibino ka boze la décembre o to ya ka to yebisa no to konose de makamno zo ya en tout cas bo c'est na 4 minutes bobina. Bozo mbouteillage pour que ça mbouteillage comme belé baso mouton mambelé bana sebela Congo bazana des mots français balobaka bana soyo bazana des mots français balobaka serré déposer serré ah ouais belo gozo ya chile na kotinga bana mona nine embouteillage iyo lolo kisase yindie embouteillage c'est que bilo tozo ya ngwana kala te minutes zo ya en tout cas na moni ba bo ala to ka mama sala si mama c'était
ngana est-ce qu'on a te aka ba to ko ngo banda basala soti muta mbutiage esila te on est là bangolo mona décembre na 17 mama na musika immortel en tout cas avec maître Kamotina na bosani te triple percé love par rapport pipe chouer ba ki ma descend to ko ça la to ba ta poto na zone na triple percé love par rapport pipe chaud veut dire monter ma Carmela Baran artiste azima qui a maï en simini di mosatai na bosani te. Merci pena watu je mukamate madeso atuka bana ya Bidor TV poto partout dans le monde batalio ba sepeli komona oli susu na caméra ya Bidor TV. Ok, Bidor TV nde makambu boti komona notre frère na kombo ya Gianni Madesu. Notre frère na kombo ya Gianni Madesu auti na voyage yango auti eza na voyage ya pamba te et uzali vraiment voyage d'affaires. Notre frère auti na ye ba Congo. Bautika akosala makambu ya musala na ye. Notre frère alobi mama bijou mekana ko yebisa batunyo surtout batalaka yo batunyo surtout basepela na émission na yo kie kala mingi te bakosepela tozo bimisa album na biso na décembre o azala besoin ba bwaka ye o azala besoin ba yemba ye alukanga akosepela na musique akosepela na nzembu na kosalela ye akosepela pe na libanga oyo nga na ko bwaka ye. Na pesa bino numéro ya notre frère na kombo ya Gianni Madesu. Après na mekana kusolola mingi ndenge notre star alobi mama bijou solola la bana ya Bidor TV. Notre frère numéro na eza code à Congo 00243 89 54 75 364. Mama bijou do abandeli 00243 89 54 75 364. Eza numéro na yemoko, eza appel WhatsApp, appel normal. Benga notre musicien, yi asala théâtre, yi asala ka musique. Benga notre star, notre musicien, notre vedette. Na numéro na ewana okozwaye bokosolola. En tout cas, ce qui s'agit à Nzembu bokosolola ne vraiment malamu. Il s'agit à libanga bokosolola ne malamu. Soko lingi pe makamne ya ba théâtre ya banini. Notre Gianni Madesu il est là. Awasa ela o Nzembu ya malamu, akosa ela o bagagi ya bien. Awuti kosa ela mikolo mama bijou gag moko ya kitoko na ebite so bino bana Bidor TV bomona ki yango. Bazo sala programme yela muninga na eba lia mwana na ye. Na ebike bomona ki parti moko ya gagi moko mama bijou do awuti kotiango mikolo na Bidor TV. Soki po tala ki yango toza na reta luka okomona gag ya ndeko na biso ya mobali na kombo ya Gianni Madesu asala théâtre na ye kitoko gag wana eza kitoko eza penza obalabaka wow. Contactez ndeko na biso ya mobali okozala jamais dessus parce que mama bijou doit le ba trop commentaire ezala malamu te luka ye moko ayebisa yo eloko nini oboko yiko sala pona. Et puis notre star aza célibataire alukaka mwasi alobi kozala star ebongi fo ozala na mo engagement ozala na mo mutu pembeni na yo. Luka ndeko na biso ya mobali na ba domaine tout mama bijou do atangi okozala jamais dessus parce que azawana pona bino. Ba producteur, ba manager, pourquoi pas moi si osepeli na ye ndeko na biso azawana azozela bino maboko yako fungwama. Mama bijou do na lobi vraiment presque tout. A lobi décembre eza vraiment ya ko yinda, eza vraiment ya ko ningana. Donc po boko bina musique na bango. Donc yena équipe na yena batunyo surtout basala isika moko ba lobi ke boko za la jamais dessus parce que musique na bango ekoningisa Congo ekoningisa mokili mobimba na décembre. Libanga mama bijou na yebi ke kozanga te parce que nga naza molobeli na bino. Donc se bobwaki mama bijou te a pozui 0. Donc naza na kondima ke donc boko sepela na musique ya notre frère ya star na biso na décembre. Soko za la besoin au contacter ye mama bijou do apesi numéro na ye kozala na se bobenga ye ba yembela kaka ba boaka kaka parce que eza pe parti kaka ya vie eza makam to kuta la mokili. Donc c'est ça mama bijou do information lazaki na ngoko na opesa bino na journée ya lelo ya ngoyo nazalaki na deux frères nanga o baza ba star
donc moko aleki na kombo ya Larius Mbila boyoki ye bomoni musala salaka numéro na ye pe epesamaki wana ndenge moko pe na ye lisusu kolekisela na lekiseli bino sikoyo notre frère na kombo ya Jani Lidesu bobenga Jani Lidesu bozala jamais desi nga na seka kombo wana bon eza kombo na ye ya musala kombo batu bayebeli ya wana donc Mama Bijou D'or aza na choix te parce que nga naza na nga Bidor donc notre frère na kombo ya Jani Lidesu aza wana bobenga ye na soki Azmak oyoki video oyo koseka parce que Mama Bijou D'or na seka kombo ya notre frère na kombo ya notre star aza star à Mama Bijou aza star moko yembela Mama Bijou aza star moko asala nga bagay aza star moko asala makambo ebele bana Bidor TV aza mopaya te na kati ya Bidor TV toyebi ye topesa ye chance ebele ndenge moko pe topesa Larius Mbila chance ebele aza wana ba telefone na bango epesami bobenga bandeko na biso bozala jamais dessus Mama Bijou D'or abinga na zana ka pona bino nayebi ke vendredi na 21h30 bozala ebele liboso ba telefone na bino liboso ya ba TV na bino pona bozala lisolo di Mama Bijou D'or akomemela bino na journée ya vendredi et puis dimanche toujours linga to changer heure du 7h eza très tôt en tout cas dimanche à partir de 18h 19h bozela première na biso oye kamba mana ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Béatrice soki azali empêché bokomona kaka eloko moko dimanche tokoki kotika bino te Mama Bijou D'or nazala na vendredi nazala na dimanche bozala wana toujours pona kozela bokoki pe komona dimanche mususu boza surpris bomoni ke Mama Bijou D'or aleki ye moko live ou bien ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Mama Beya ayeba solola na Mama Bijou comme ça ayebisa biso nanu musala na ye asalaka soki abanda yango mbula nini soki eloko nini yango etindaki ye vraiment akangama na nzambe parce que aza mwasi moko asambelaka mingi donc naza na posa vraiment nabengisa ye aya tomekana nukosolola bana Bidor TV bomonaka ye bomona ye na Mama Bijou D'or naza na besoin kotuna ye mwa bakestion ebele parce que azali ser moko azali ndeko na nga azali vraiment nyonso mpo na nga ye vraiment aza kolendisa nga mingi na makambo etali kosambela parce que kotala vie na ye komona ndenge avandaka vraiment nzambe asalelaka ye ya minene donc aza vraiment azala kimia esika azalaka donc nakosala tuna bengisa ye azala live na Mama Bijou tosolola na bana Bidor TV bomona notre star na kombo ya Mama Beya ekozala malamu mingi wana eyelingango kaka sikoyo nakopropose ye soki esimbi un jour bokomona ye donc bozala wana ebele toujours na Bidor TV bozala jamais desi parce que Mama Bijou D'or nga nazali naza mutu moko na créaka nanga kaka donc nakoki kosalela bino émission moko boye vraiment mpe bokosepela makasi nakoluka na banda kosalela bino ba émission ya en direct donc à partir ta mosusu ya Congo makambo eza ebele na kati ya Bidor TV eloko ezoboma biso kaka bino moko boyebi mikolo oyo baepidémie oyo ya maladi oyo ya corona mutu na mutu avandi na kati ya ndako na ye mais makambo eza ebele yango na invitaka yo mutu otalaka nga so okanga motema ntina lelo olingaka kosabone na Bidor TV te naza koinvite osabone na Bidor TV okozala jamais desi fina croche wana ezalaka mpona kotala bainformation tout Mama Bijou D'or atiaka avant nakende na otela bino Kesha parce que azali star aza mwana oyo abeta ya musique asepelisaka biso asepelisaka nga asepelisaka bino Kesha asali musique na ye kitoko Kesha aza na YouTube na ye Kesha azali na makambo na ye ebele numéro na ye epesama awa donc bo contacter Kesha oza na besoin ya mwana wana asalela ota mosusu nzembu nini contacter ye azala toujours disponible mpona kozela baappel na bino mbote na mutu nyonso to ayebi Bidor TV nde makambu mbote na batu nyonso to basutena nga na bandi na komona ma jolie quoi ma copine privée na Belgique na zongi na moni Mamagi ma copine privée na kati ya Belgique na kena Congo na moni ma bijou la blanche moi ça pembe donc ma copine privée na kesusu na Congo na moni Mami Zaina quoi ma copine privée à Tongo donc na zongi bakoto kwa na pesi mama ki Jabon bambote na pesi mutu nyonso to asutena nga bambote na moni Fatou Boka ma petite sœur
propre na kati ya colonne. Na pesi bambote na life mama bijou do binga za mundele donc na pesa ka ba merci na ba o na mona ba soutenir nga na moni lisusu mwasi ya papa la biso papa Jean-Marie Fatou mama Fatou mama la Roxane donc na Belgique na pesi pe bambote na pesi mutu nyonso na pesi Nathalie Demo bambote na pesi mosi ya mosi na biso Gina na Irlande bambote na pesi nani lisusu na pesi ma petite sœur Sandra Lina na Hollande bambote na pesi mutu nyonso to soutenir mama bijou so na bosa en tout cas bolimbisi bozala wana toujours na Bidor TV po balobi ke mutu nyonso na pesi mama Blondine Mundeba bambote na Londres na pesi mutu nyonso tout vraiment na moni lisusu nani on a koko bosa na bosa ba groupe na nga tout on azali na on a pesi bino bambote tozala ka bomoko tozala ka bien parce que on sait jamais na zongi na moni groupe na nga ya WhatsApp quoi les amis de Bidor TV mama bijou do na linga bino porta bino toujours na care donc tozala toujours ka ndenge tozala ka na moni la carte qui gagne na moni mignon garçon donc na pesio bambote sikozali ajeje mobali na pesio bambote na pesi lisusu nani mbote en tout cas bino tout vraiment na lingi bino mingi parce que so na bandi ko tanga ba komona ko ya ko bosa la mususu akosepela lango te ba mutu nyonso to yebika o soutenir mama bijou do apota parole vraiment na kati ya motema na zana besoin ba soutien na bino bo partager ba vidéo na nga bo s'abonner na Bidor TV. Donc ba commentaire na bino mama bijou do naza nango besoin ba j'aime na bino na besoin musala nga ekende liboso parce que na sala musala opo na nga mote na sala musala opo na bandeko na nga botala et puis bozwa ya ebele koyekola kolamba koyekola ba recette surtout masolo mama bijou do na lobaka oyo yo zwi ya malamu bomba oyo moni ya mabe bwaka kolinga te kokota na kati ya ba détail oyo ba soki nini bazongisi nini non yo zwa oyo kozwa so na émission mobimbo zwa ta moko te oui c'est pas grave zela émission mususu ta mususu okozwa na linga kobetsa batuma bakute okute na émission nga osepelite leka na yo zala na yo gentil so boy côté la ndeko na moi si j'aime otiki na yo parce que koko zala balisolo nyonso tout te ke okoki ko sepela nango mais ko bayete continuer kaka chaque vendredi ko zala wana ta mususu ko mona pe lisolo moko e toucher yo e betisi yo motema oti ata moi j'aime donc c'est ça ma bijou do na lobi trop parler ezala mabe na lingi bino mingi na pesi mbote na famille na nga famille mosi na moni ya Derek mosi na Suisse na moni Rita mosi ya Desi mosi na Suisse na moni donc batu nyonso tout o basutela mama bijou na pesa ki bino déjà bambote bozala la toujours na Bidor TV bozala jamais de si na lingi bino mingi na teli bino Kesha nebi ke bo sepela bo tala Kesha après bo benga ye kwa numéro na et c'est pesa ma numéro na ezalaka ata na commentaire so ozala besoin Kesha olobi mama bijou na zala besoin Kesha na kokuti sabino mi bale boko solola bye Kesha yeyo à la prochaine bye. Hello la famille, moi c'est l'artiste Kesha Big Wolf. Je moi chaque samedi na émission Bastar chez maman Bidor la patronne. Moi c'est à Pembe. Émission à l'émission, il y a ma chérie, il y a Bastar. Oui, il y a pas d'affaire, on a Congo là. Émission Bastar. Merci, c'est votre artiste Kesha Big Wolf. Talara, moi c'est à Pembe. Maman bijou d'or, bonne la bébé. Na profiter les sous bandeko pona côté la bino moi extrême moko ya mukie o ndeko la biso ya mobali na kombo ya Kyodo asengaki pardon balobiso ki mutu asengi pardon balimbisaka kaka mbala simande ezongela lisusu te nazotela bino ndeko na biso ya mobali na kombo ya Kyodo botala ye moya kuta kobeta histoire na ye ezate parce que bino nyonso tu boyebi yango botala ndeko na biso ya mobali na kombo ya Kyodo après bino moko bo juger asengi bo limbisa parce que asengi pardon donc mutu soki asengi pardon balimbisaka kaka ndeko na biso ya mobali Kyodo yeyo. Bonsoir peuple congolais. Bonsoir bandeko nyonso bazolanda vidéo oyo. Ngai ndeko na bino frère na bino Florian Masamba Kyodo. Na ye liboso na bino na ye teke pona justifier ba vidéo oyo circuler. Na yende pona senga bino bolimbisi.
na choqué bato nyonso. Bato ebele basatanda ete ke ngambo na koki kosala eloko wana. Mai deje sopani bandeko na ngai bolimbisa ngai. Na osenga na président na ngai Bienvenue Kebana. Groupe na ngai Sinark. Bandeko na ngai nyonso baartiste congolais mobimba. Bolimbisa ngai. Chaîne na ngai RTGA. Ma collègue na ngai nyonso tosala na bango. Famille Mobile Mobimba, Madame Christelle, nayebi kozaki choqué. Via vidéo ndenge circulé. Bolimbisa ngai, bandeko na ngai nyonso ba diaspora. Bolimbisa ngai. Naza ndeko na bino, nandimaki teke. Tokoma tina boye. Madame, tu as vu ce que tu as fait? Mon amour. Tu as vu ce que tu as fait? Mon amour, je fais que regarder des images pour que je regarde quand je serai seule à la maison, mon cœur. Mais c'est que tout ça là, mais pourquoi c'est tout ça là? Mon amour, pardonne-moi, je suis désolée. Ah, c'est pas de ma faute. Pardon, mon amour, Limbisanga Nazali Kaka chérie. Pardon, bébé, Limbisanga Nazali Kaka ton cœur. Tozipa il a mal mis. Ma femme n'a biso partout dans le monde. Na combo ya association na biso NTPC ya président Masumu en tout cas Shakistar na collègue na nganyota to présenter beskis pona makambo bomoni ya ndeko na biso Kyo de Star makambo aboye ekotikalaka plus jamais kozongaka. Ah ma boy kozonga lisusu te. Excusez-moi de tout cœur. Fini avec les sextapes. Fini. On vous promet, fini. Plus jamais. Merci na bafani nyos o balingaka Bidor TV ya Mama Bijou Bidor partout dans le monde na yebi ke bolandaka chaîne moko Bidor TV pe mission moko promotion des stars. Veut dire que Mama Bijou Bidor apesi bino chance, apesi ba star tout chance ya koleka awa. Olingi promotion ya eloko na yo veut dire que yaka na Bidor TV mama zo pesa ba promotion ya biloko ebele. Na yebi ke ba artiste aux artistes musiciens, artistes comédiens, artiste peintre, tout. Veut dire que Anna Bidor TV, tozo pesa makambo. Grâce à maman nanga Bijou Bidor. Veut dire que Bidor TV n'est pesa makambo. Ni par ailleurs partout dans le monde. Émission de bolinga moko yango promotion des stars elingo banda. Suivez, nditika kana film check. Merci na bafani nyos. O balinga Bidor TV ya Mama Bijou Bidor. Balobi émission moko. Oye sala ke bayaya bazala, oye sala ke bajo bazala, ba chéri bazala. Mission moko amser. Veut dire que wana posa musungi. Wana posa ya molonga ni quoi. Veut dire que ni par ailleurs ezalaka na chaîne moko Bidor TV ya Mama Bijou Bidor depuis Allemagne. Balobi kobuka na tende ko libala baluka ngo. Ba mibala kitoko bazali, basa kitoko bazali. Veut dire que mission na bino bolekaka yango welekaka chaque dimanche na Bidor TV pa ya Mama Bijou Bidor. En tout cas, bolande mission na bino de la part ya artiste Azmak nouveau boga ndetu kaka na film check. Babi na kati ya Bijou Bidor TV. Na kati ya Bijou Bidor TV. Eza bon émission moko. Émission moko ya basta. Abaya basta. Vous êtes artiste peintre, vous êtes artiste comédien, vous êtes artiste biocal montre, artiste comédien, vous êtes musicien, Manego Di Maria, vous êtes Papango, vous avez hérité Watanabe, donc vous êtes tout un as, ma comédien tout, yaka, ma musicien, yaka, peintre, yaka, oh scripteur, oh ma scripteur, et ma belle à la susba. Peintre, ça la famille architectique, yaka. Bam, Azmak, la carte Bijou Bidor TV. Merci na bafani nyonso. On va lire la chaîne moko Bidor TV ya Mama Bijou Bidor. Veut dire que émission moko ozo sala basta.
au Maman Bijou Bidor na motema malamu babisi yango eza émission ya bastar elekaka chaque samedi awa na Bidor TV babini par ailleurs ozala artiste et comédien ozala artiste et musicien artiste et peintre artiste et coiffeur veut dire que chaîne moko Bidor TV yaka olingi promotion basala eloko na yo bafula yango obimo bima te veut dire que mama azobimisa bato c'est la chaîne moko Bidor TV yaka s'abonner ndeko na nga ni par ailleurs chaîne jotalama Mondi Mobimba émission jotalama Mondi Mobimba c'est Maman Bijou Bidor TV etikaka na film Merci Check. Hello la famille, c'est votre meilleur artiste Kesha Big Wolf. Suivez-moi chaque dimanche na Bidor TV chez Maman Bijou d'or la patronne. Donc ma vraie chérie, ma vraie Joe à Bidor TV, artiste na binoye Kesha Big Wolf. Restez branchés, bah projet Zoya. Oui mon mère de mère à l'Obara. Moi Moukiabe Tarambunda, Nicolo Pe Babinara. Donc Hello à Moukene Tobola Alice. Dakar la Pembis. Wesh. Restez branchés, bah projet Zoya bientôt là ma cam vous. La vie que chaîne a vu ces ans, ma vraie chérie, ma vraie Joe. Exemple pas mon mère de mère Bijou d'or la patronne. Dans l'obélisation. Restez branchés. Fire, fire, fire. Naeba kite oyo non sala ekomemela ngai musala otolinga ki utakala bolingo nange komi mutakala esengi na latisango bilamba tikanga na mela na langwa bolingo komi singa bilangwa ngamoko na lingi na sangwa po na lingi yo makasi na lingi yo polinga nga makasi poto sala bolingo ya makasi oyo ezanga souffrance na pasi ya nalingi yo ata nazanga nanga valer lokola tirbushon nanganda lotoko nalingi yo ata nazanga nanga valer lokola tirbushon nanganda lotoko pembeni no naza lokola koba pasi to bisengo poso ekuba oyebi bienga nalobaka tro te me nazalaka kaka pre na nyonso pompia motema nanga eza yo benson esalaka nga tro te deti couple ya na la fini wala one prêtre bondela bebe abeda show bondela bebe Pablo Poyakono bondela bebe MP Mobali bondela bebe Capitaine Lokoro bondela bebe Johnny Kudia bondela bebe Madopo Yakondo bondela bebe Mama Bijou d'or bondela bebe bondela bebe est-ce que ce qui me suit le mokolongo lango donc tikanga ina sala yanga problème mignon c'est na solution na couple esingaka compréhension koswa na kobeba nezakiralo nazana mutu te pour me consoler à part tande na kosoli mon bébé yokanga yondoza yanga mon bébé yokanga yondoza yanga ozayanga nyoso yanga. Abonnez-vous massivement à Bidor TV, bon ça n'a jamais déçu quoi. Bidor TV de ma kambu. Émission d'absolu ya ba Amser chaque dimanche. Bon ça là on a pour la botala. Émission d'absolu ya ba Amser. Mutunyo se posa olukara moi c'est olukara mobile. Contactez Maman Bijou. On ça n'a jamais déçu. Ba Amser de ma kambu. To ka. Nalingi yo atana zangana ngavale lokola bufanga na mito nanganda mito dimanche bozala wala limemisa ba Amser oluka mobile oluka mwasi contacter Maman Bijou yo ka musique nanganda lokoto bravo nasangisi ba moi ba publicité o bande konanga ya mibali basalelanga pona koyebisa bino ke émission ya ba promotion des stars na Bidor TV ezali ozalaka na yo star luka Maman Bijou d'or pesa ye vidéo na yo Maman Bijou d'or osela yo promotion na yo ya ba star
donc olukaka na yo libala contacter Bidor TV mama Bijou d'or akolukela yo mobali akolukela yo mwasi bomoni na teli bino notre star na kombo ya Kyodo ndenge asengi mokili pardon balimbisaka kaka donc mama Bijou d'or nga nazawana nazaka pona bino o contacter Bidor TV bozala jamais déçu botali ba jara ba publicité botali boyoki kesha na teli bino ba jara ya ba musique kesha abeta ya musique na malamu bozala wana toujours na Bidor TV bozala jamais déçu nazo inviter bino lisusu vendredi boya ebele na mona bino vraiment ebele na lisolo na nga ya vendredi nazo bombeli bino lisolo moko ya kitoko donc vendredi vraiment nayebi ke bokozala ya kosepela et puis bokozwa ya mingi on alingi bino mingi bozala wana toujours mutu nyonso toza ya bezo laksanga ndenge nini olaksanga ndenge nini tokoki kosala ta mosusu émission na yo obetelanga ta mosusu lisolo moko boye eyela yo na vie donc lisolo na yo moko lisolo moko yoka lisolo moko babetela yo lisolo moko esalama na kati ya famille na yo donc lisolo moko oyo emarka yo na vie contacter mama Bijou d'or bobeta yango malamu nazala na kaka pona bino nalingaka bino mingi vraiment mama Bijou d'or azolakisa kolamba mama Bijou d'or osala makambo ebele nazala konzima ki babone na boza dessus te eska bozalaka parce que ande makambo donc mama Bijou d'or nazaki na besoin ka wasela bino lelo video moko ka ya ndengwana pona koyebisa bino ke mama Bijou d'or aza ya bino donc nazo pesa merci vraiment na ndenge bozo continue toujours ko s'abonner na Bidor TV bo s'abonner na Bidor TV massivement vous allez jamais dessus mama Bijou d'or la femme du patron le bidon donc Bidor TV ne makambo donc oluka na yo libala contacter Bidor TV oza besoin mama Bijou d'or la kisonde ni balambaka contacter Bidor TV oza besoin mama Bijou d'or ça il a yo nani vidéo na yo tam susu ya publicité contacter Bidor TV oza besoin mama Bijou d'or ça la promotion et loko na yo contacter Bidor TV oza besoin ça la émission na mama Bijou d'or azawana oza besoin tam susu le canal na do le ka en live na mama Bijou na journée à vendredi au pesa tam susu moi sujet na yo donc obengi mama Bijou d'or avant na yebi ke oui live oyo kozala ndeko na nga moko ya mwasi ndeko na nga moko ya mobali ako participer to kosolola lisolo boy donc to sololi après to sali émission ngana yo tamsu par téléphone so koza ya bezo pe to tia ba caméra to mona na to komona na biso donc nazala na vraiment pona bino nazala kondima ke vendredi bozala vraiment ebele pona kolanda émission ya mama Bijou d'or donc mama Bijou d'or na linga bino mingi parce que bino pe bolinga nga mingi na yebi ki bolinga nga makasi yango nazo sala musala pona SPD za bino merci.